Ah oui. Papa, maman, cher honorable. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +200. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une construction. Mbote libota mbote ba ndeko na ngai. Donc awa toye kotala ndako oyo maison basse ya kitoko oyo eza na concession moko ya kitoko oyo batu nyonso baza na concession oyo batongi et puis bazotonga kaka. Mais ndenge tolobaka toujours toke nanu na makadam et bongo tozonga. Voilà, donc awa toza na avenue tolobaka toujours que to salara boye pona kolakisa batu quartier ndenge ezali milliers nini oyo ozosomba lupangu et puis soki osombi okovanda na banani quartier eza ndenge nini secteur eza ndenge nini, est-ce que accessibilité ezali ou pas. Donc wana awa toye na makadam tozolakisa donc makadam na biso babandaki kosala eutaki saut de mouton ya pompage et yaki awa na quartier Kimberley City esukeli nde awa. Voilà, donc juste liboso ya immeuble oyo bazotonga oyo makadam esukeli awa. Et ndako tozolakisa bino eza na avenue oyo bomolaki air tolakisaki avenue oyo donc kolongwa a place makadam esuki makadam ezo continuer ba osala boye eza 100 mètres ou 150 mètres et puis makadam oyo ezongi na droite boye yango nde ekeiti na saut de mouton ya pompage. Donc wana toke esiko na lupango na concession awa siko tozongi na kati ya concession parce que wana toutai kolakisa bino balabala tolakisi bino makadam esike suki makadam esike esukeli wana ezali ba chinois bakataki nanu wana bakendaki kokanga côté ya lupango moko na lakisaka bino na côté ya Ipen. Donc ba osana na côté wana pas pour na urgence parce que awa érosion ezate mituki etambola bien quartier eza bien mais kuna accessibilité ezaki soute yango bakendaki kuna. Donc awa toza na kati ya concession bozomona bat nyonso basombaki bazotonga toujours baotombola ba 2 niveaux ba 3 niveaux ba 4 niveaux lokola voisin na biso awa liboso na biso. Donc yé a matiti na 2 niveaux eza ba appartement à louer, hein? Donc eza ba appartement à louer ba appartement nyonso déjà eza occupé sauf oyo bazosala likolo kuna donc nde tozomona donc toza na millier moko boye na gauche na biso awa esusu eza immeuble ya R+1 eza toujours ba appartement et makadam oto laksibino nzela oyo mutuka egole oyo makadam eleka liboso yango wana donc eza liboso ya concession, hein? Donc bomona balabala ya munene eza wana bazo cha makadam awa bino moko donc bo comprendre ndenge marambo eko zalela awa automatique ko likolo poto laksa vide dessus, hein? Via likolo ya banda ko ndenge zali donc makadam munene eza place bomoni chantier oyo donc eza ba maison commerciale eza na ba appartement likolo eza na Prince et awa ezali bandako nyonso eza mapango o basombaki na kati ya concession, donc na kati ya concession ezalaki lupango munene batu basalaki morcellement batu basombaki nde bomoni batu nyonso bomona presque bandako nyonso eza ba chantier batu nyonso bazotonga toujours likolo et soki tolakisa boye ezaka mpona kolakisa que toza na bon quartier et puis quartier ngo eza habité o eza ke soki otongi ba appartement to bandako na yo mbongo ekokota sans problème et avec certitude nyonso. On a hâte la likolo lisusu boye pour éviter ba question liée na érosion, hein? Donc toza nanda kuna ndenge ya liboso sikoto baluki na ndenga sima donc ceux bozo remarquer bozo mona moi ma baya moko wana donc to mati na deuxième niveau ya immeuble moko eza na kati ya concession oyo bazotonga nde tozo lakisa quartier ndenge ezali donc to na quartier moko ya bien to kitana set to ta school pang to yaki kotala lupang oyo to kotala ibandi awa na colonne oyo esukeli awa
Donc ebandi kuna esukeli awa lupango yango yo awa na portail ya rouge l'automataki na immeuble likolo wana pona kolakisa quartier ndenge ezaleli. Donc ndako na biso yango na portail ya rouge oyo ezali 9 mètres de largeur et 15 mètres de longueur. Donc ma pangu nyonso ndenge to sali étude na concession oyo était kamaki ba dimension moko. Donc ba o bomona ba tongi ba immeuble ba étage ba nyonso eza presque ba dimension moko. Donc oyo eza 9 mètres x 15. Ndako to yi kotala yango yo ndetolobi eza maison basse. Binyo so bozo remarquer que concession mobimba bandaku bazotonga ndenge moko pe oyo eza ndaku moko euti kotongama na 2022 siko to na 2023 donc tongama na 2022 yango bozomona ba mur eza nanu sika bomona keza ba crépissage moko ya sika. Ndaku na biso oyo eza ndaku ya 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain, courant betalala, courant kutu na te mai kutu na te. Donc eza betalala po awa toza pembeni ya société ya régie des eaux. Donc awa toza na commune ya Mongafula na quartier Kimboala, Kimberley City. Donc à 20 minutes il y a Kitambo magasin, à 30 ou 40 minutes il y a ville ou soit il y a commune il y a Gombe. Donc so outil Kitambo magasin aujourd'hui nzela mai pompage commune na pompage makadam ezawana oyeti na quartier Kimberley awa na quartier Kimboala. Donc yango wana tozo expliquer to laxi liboso ndaku tozo linga skoto baluka bomona contour ya ndaku mobimba ndenge ezali. Donc wana tozo baluka siko na ndenge ya sima. Voilà to baluki. Donc awa toye na sima ndaku batongaki batikaki espace partout oyo mutakoki ko baluka lupangu mobimba. Et puis awa ezali na porte ya sima pour na toilette visiteur oyo ya sima tomoni wana porte oyo et outi na couloir na salon et eti ebimi awa na sima nde tolobaki ndaku na biso eza 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain na toilette ya sima oyo eza utilisé comme toilette visiteur ou toilette ya ba travailleur. Wana to baluki su ndaku mobimba po tozonga liboso et permettre biso to kota sko na kati ya ndaku to découvrir ndaku ndenge ezali soki eza ici là to misala ndambu ezali to kota na kati to kota na kati ya salon. Donc tolobaki ndaku eza esika eza na mwa misala tomoni batol ezali mais plafond ezate et puis carreau nanu basala te. Donc to ara na deux misala ko sala eza carreau na côté sa plafond. Lupango o nde na lobi eza na commune ya Mongafula na quartier Kimboala, Kimberley City. Eza na kati ya concession, dimension nango eza 9 mètres sur 15 et puis nandako o ya 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain o etikalika basala carreau plafond. Donc cuisine yango yo bache yango na prix ya $55,000 à discuter. Na lobby bien lupango bache yango na prix ya $55,000 à discuter. Donc voilà un peu prix ya lupango na biso ndenge ezaleli et ndaku yango yo bomoni quartier ndenge ezali bomoni accessibilité ndenge ezali. Donc so kotika na concession au mona que balabala wana munene eza balabala oyo bazo asphalté. Donc o bazo cha macadam place to laksaki bino eza à 100 mètres ou 150 mètres na awa place tozali $55,000 à discuter. Donc o eza ba quartier moko oyo ezo tongama oyo ezo salema to bima to mona avenir ya suka poto kabwana. Donc awa to bimisko na concession to outil concession tozo kende siko à 100 ou 150 mètres pour to koma place macadam et sukeli. Pour na ba onyos bakozala intéressé to bengani to visiter to négocier et puis to vérifier ba document na fin de compte to somba yango. Donc bonne chance à tout le monde. Ba onyos bakozala intéressé to lobby $55,000 à discuter na commune ya Mongafula na quartier Kimboala, Kimberley City. Wana biso to suki awa. Bonne chance les sous na ba nyonso o bakozala intéressé. Bye bye. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +243 85